Nzambe azolo kumu kime na ezala likolo ya bantoma na nyonso. Shalom na bino, mbote na bino, bae oyo balingi Nzambe, bae oyo baboyi Nzambe, kime Nzambe ezala likolo na bino nyonso. Ezali ya bino, frère prédicateur de la nation, Imam Mustafa Tutu bin Suleiman. Ningi torobaki juste continuité à l'enseignement et à spiritualité. Pambate na katikati ya koeba nde kosalisaka moto na kati ya mokili. Torobaki tokomeka ko éclaircir moke tokolobela moke ministère des songes. Oh tobengaka yango ndoto. Et puis tokopesa mwa basine ya kolakisa ete na spiritualité basini ne ezalaka na mwasi kokutana na mobali yo comprendre directement que mobali oyo azali ya ngai to pe mwasi oyo azali ya nga. Po lelo Kinshasa vraiment ezali kotambola na boniama ndenge tolobaka moutonierema. Nyonso wana juste parce que bato basé na connaissance solidité ezali ko salisa bango et surtout rôle o église ezali na yango rôle ya monene o ba église na yango ya kosala na mboka ezo sala te ezo sala ata mokete be église ezali kaka kindoki be église ezali kaka pesa eko pesa milayo. Ndorande église a un rôle monene ya kosala na kati ya vie spirituelle ya moto. Église ezali kolongola moto na ignorance, ezali kokomisa moto connaisseur. Parce que moto soka komi connaisseur akotambusa vie na ye na limemi ya to ndenge elongo bani pe moto akosaisir ba chance to pe ma oyo Nzambe akanelaki na katikati ya mokili. Rêve ndoto ezali nini o moto akoki ko comprendre eloko babengi kombo ndoto ezali message na kati ya message ezali lipekisi to motindi ezali message o Nzambe azali koloba azali kosolo na muumbu na ye na kati ya message wana ezali kopekisa yo ou soit ezali kotinda yo na likambo mais okomona moto aloti ala muki na pongi takuna loti boye non ya malamu ezali nde il faut la discret na ndoto parce que ndoto ezali mai oyo basine oyo tombola ki Joseph pe ezali basine oyo ebundisa ki Joseph ki Nzambe ezali kolona ye mais lelo c'est le contraire. Motazo négligé ndoto habite ndoto eko tombola ye ndenge tombola ki prophète Joseph pe ndoto eko kitisa ye ndenge kitisa ki prophète Joseph par rapport ya koluba ndoto na ye na moto oyo yo oza na confiance na ete to moto aza na connaissance spiritualité ozobeta ndoto na kati ya bis na transport ozobeta ndoto na yo ofaina ba camarade ozobeta ndoto na yo. Est-ce que ça lui comportement est malade et caractère homo te sengeli azala na yango toté pona koloba na mukuse ezali caractère mabe sengeli omi pekisa to omi kebisa na yango parce que ekoki ko créer le ba problème spirituel parce que okolala Nzambe azoyebisa yo na tongo njelo linga ko kende te njelo nga kokende te to soko kokende ngo en retard peut-être olali na pongi oloti solo ya parfum mutokoloba na loti parfum non parfum ça message munene o ezali kolakisa yo ke soko la muki na tonga ko bimate ndoto baki to komeka ko expliquer faut to matin na 100 songe naba signification na yango elingi kolakisa nini l'autre repesa moi 5 ezali voir même na ndoto moto alali aloti ndoto anaza ko ezo yebisa ye couleur ya elamba ofalata na tongo wana
vu nous sommes totalement ignorants de omoni via moto ezo zala na concordance tena destin topi na chance ou nzamba tira qui na katikati ya mokili. Et à part ça, nous allons aussi parler na ministère des couleurs. Peuple de Dieu, à chaque fois na bisaka bino na mokili et loka ko négliger ezalité, même voire même fourmi. Et loko nyonso nzamba se na mokili ezai pona pa mbate. Ezai na utilité na yango, na couleur. Ezai na utilité na yango. Yango esengeli to sabonaka mingi na Aerotech TV esika o wapi enseignement spirituel ezalaka pona elongola batu confiance au bopesa na batu. Parce qu'il y a tant de gens que ceux qui motoboya tenga maboko nde vie nanga échanger. Lokuta vie moto ko changer kaka na volonté ya Nzambe à travers moto pe moto ko salisa yo. Mais il ne faut pas placer totalement confiance na songolo pakala o ceux qui azali Nzambe te. Et yami balé supposons moto ko la la loti mai. Mena kolota mai zena ba lolenge mingi okolota osana kati ya mai okolota omoni mai pe mai nini tozana mai ya piscine tozana mai oye cholaka tope rivière zali significatif toto zana mai oyo moto azui mai azo mela elingi kolaksa nini na moto oyo aloti bakambo wana na yebisa rabino tant bo s'abonner na Aerotech TV na kata enseignement boko makaba signification ya ba rêve ko se sabino makasi soki moto aloti azo sokola na kati ya mai eza signe ya kolaksa ya ko tinda na purification. C'est-à-dire que Nzambe azali ko petola yo. Nzambe azali ko longola yo na état salité. Salité to bela salité spirituelle. C'est-à-dire moto atondi sami na ba masumu mingi na kati ya mokili mena Nzambe azo purifier. Bona kolota ozali ko sokwa na kati ya mai. Mais esengeleza la mai ezo chola. Soki siko loti na kati ya piscine c'est que Nzambe azo tinda yo sala nini Nzambe azo tinda yo sala repentance omoni ba signification nango ndenge ekeseni Nzambe azo tinda yo sala repentance osenga bolimbisi pozo sokola salité na kati ya salité okokolala toza toujours kaka na mai oloti ozo sokola maboko tala ba signification nango ndenge ezo changer olali oloti ozo sokola maboko c'est que Nzambe azo ebisa yo lobi na yango to na semaine wana sala effort o kabila babola okabeleza o kokabelo tolobela te o tolobela awa eza kokabela te ya basongolo pakala nde to monaka moto bazobwaka na ba musicien mufinu kwa yolo mufinu kwa ngaba mufinu kwa limité te wana ezali bato bazali kokaba pona ba sentiment na bango mais moto akabi pona Nzambe il n'a pas besoin ya babwaka il n'a pas besoin de ma caméra filmer puis atie na Facebook to atie ngona ba réseaux sociaux non moto akabi pona Nzambe ezali mai o Biblia ezoloba opesi na droite et gauche mona te okabi o kore lobi innama nut'imukum liwajhi la nuridu minkum jazaa wala shukura ya solo biso tozo kabela bino tozo leisana pona Nzambe tolingi remerciement te tolingi bebo futa biso te poza bato musolo baka azo kaba po bakabela nga kuna kaba bakabela ngate tani atikali pia kase muta opesanga ebongo na zwa non ça dit tango ozo kaba pona Nzambe soko loti ndo tozo sokola maboko Nzambe azo ebisa yo kaba
Nzamba zo biso taba. Maintenant ya ko sokolaté. Siko ya ko mono. Soki olali olotika mai ndenge zo chola yozo sokolaté ya ko sokolato si to pesa ki définition nango signification nango mais omonika mai nzamba la soka mai ndenge zo chola elinko la ki sa problème ozo nango ezo zo mutu c'est que ozo solution c'est que ozo solution nango kalaté ozo solution nango moto musa ko kolala zo mitungisa mabi nzambe mibale ba proposer nga libala nasa nini nasala nini menalinga fula ni makasi eke na buto na soki olali olotima ezo chola oyo linga makasi ndaza mobile na ya vie situ basi okomi kozwa mibali na yo memeli pasteur taelanga nano na mobile ya vie nanga yo moko bi osaba analyse te à part nos enseignements spirituels, et bien observer tes mobile alinginga au mobile na kofanda na ina to longono spiritualité. Ba pasteur ngo pe Kinshasa ba yanke wapi. Ba pasteur ba yeba na wana. Ba yanke ba pasteur to ba église to yebi ya minene. Oh ministère boye, oh et pas pasteur wanani boye, oh ni tout ça. Ça ni kangara misu amoni pe le côté on va la vie noté boulé boulé donc il faut faire vraiment très attention tango zena ba toze kotata bana bazo proposer yo il faut que senga conseil et pas yanzambe et ko salisa bino makasi et nam to komi vraiment na suka to baki lo to kopesa pendambo ya basine où ils ont qui ça été okuta na mobali azali ya vie na yo parce que ba fille belé lelo na Kinshasa ba mibali e belé lelo na Kinshasa bazoye baté ba responsabilité oyo nzambe apesi bango bazali ko bebisa yango na maboko na bango nzoki yango ndi ko créer bango à la longue ba problème et ko créer bino à la longue ba problème okuta na mwana bato ya mwasi elle est encore vierge et bino mamba mibalité yo papa yo vieux au coma déjà koko na makambo abakamo bia mutu na ko manipuler yeyo petana no mama baka matin au baby simona ya bato ezali responsabilité na mobali moi si oyo ye a déverger il faut abala et on est obligatoire mais ce que osakanika na mwana bato tikié wane komara problème problème et puis to relaxa ba signe ya mibalo bazaya ko déverger basi pe batiki bango na nko basini neze yaka ya blocage na kati ya vie ya moto wana ata bandi ko bota bana yango sang humain ba blaga na ngote sang humain ba blaga kana yango te tango o sali bongo na mwana ya bato il faut que vous allez quand même reconnaissant ya ko sala nini ya ko sala be effort ya ko memanya na libala au moins moi si on ande à se comporter mabe séparation na bino ezala na ba raison valable pour aussi innocenté pas yanzambe ce qui était et créer le ba problème et na parmi ba chinois to lobaki ya liboso hasard na mokili zakate nzambe asile ko comme destin mutu 50 000 ans avant son existence ayebeki ba piso kombo X Turobaki kombo na yo na ba kombo na ye okuta ba lettre e balani na kati ezali parmi ba signe ya kolakisa ba lettre o to ba ko balana mingi ezala ba consonne mingi ezala ba consonne on est sonaka vraiment malamu mingi na kati ya science de rimal oka emeza oka eleza wana ezala malamu mingi bo voyelle erinara vraiment te na ba signe ya ba nom ya ba kombo oze ko laksa et surtout ce qui écoute 3 lettres na kati ya 3 lettres mobile ezali premier signe ya ko laksa ete mobile wana akokipe kozala mobile na yo ya vie
ya mibale toza na ba signe des zodiaques omoni so motatie maboko na eboye soki ndeko Jonathan ko zoomer yango moni maboko nanga ndenge ezali, c'est-à-dire oyo ezali 8 mokokuta ezali kwa neti a yanga eza ya kufungwama awa moni malamu yanga eza ya kufungwama na trace oyo mais na ba tumisusu ekangama kapenza eye ekangami batabongo baza. Donc deuxième signe oyo soko kutango epe mobali ofungoli ma pomme de main na yo na kati awa pomme de main soko moni ya yo eza ouvert efungwami na kati ya mobali pe efungwami na kati za ba mi ba signe ya kolakisa kaza mobali avina. Ne blaguez pas. Bon c'est la terre on a que tout na pasteur té. C'est-à-dire eza mobali ya vie ya moto nzambe nde aponela kaye mwasi ya vie ya moto nzambe nde aponela eza ba pasteur te ba sœur na ngai pasteur za moto lokola yo célibat na ba famille na bango ezali pauvreté na ba famille na bango ezali bato bazobe nga bazobisanga pourquoi ça contre ba pasteur je ne suis pas contre nazata contre na bango mokete ngana ya bisaka bango rôle o fala ki ba jouer na mboka na biso bazo jouer ti. Et là, comme si on contre bango yangwana. L'autre petit deuxième signe, tout ce qu'il y a 3, na bémission zali koya, tout kolobela yango, nzbo s'abonner, nzambe ya bana ko assister bino na ba problème bozayene yango, pe alimisa biso masumu tuzali ko sala na koyeba na bozangi boyebi. Ezali ya bino ndeko prédicateur de la nation Moustapha Tutu. Ceux qui beaucoup lukanga ipona ko benga, mon numéro c'est plus 243 91 076 97 29 plus 243 91 076 97 29 bobenga ngai pona ba rêve na bino nyos eloko tout oloti olota bitumbo ta nini nyos to koyeba lolenka nya ko développer pe ko pesa ba signification yango na kati ya Erotech TV na sili ko pesa ba ate bato baboya nzambe mbote nzambe ya guide bino pe mbote na bino ba wei pe bato bazai na bomoi nzambe ya bana kolimbisa biso na bino. Je dis et je vous remercie. Salam alaikum. Shalom na bino. Ciao.